awa wanengunda ya Kinshasa yeba etetwali na moto moko bali kobenga gouverneur Moyini ya Bakinwa moto alingi bonera bana Kinshasa te na kombo ya Ngobila azui assemblée provinciale achango na libenga na ye abomi eloko babengi contrôle parlementaire abi alinga yo kango sute uta to aka na Kimbuta tigala jamais kotonga ta wenze moko en état gouverneur soki 12 ans soki 13 ans sali ya reine mais ye moko Kimbuta tsombinda kokuna na venir roi Baudouin oya na sima boulevard Tchatch na sima na ye fleuve okaso Kabila pesi mabunde ya linini koluka eloko bakobenga modification à loi électorale ok Kabila atali abi na momo na ali na besoin bato basinyake yoma bo babanga kate bo ba kan esprit oyo koya eya atali yango na mwaso wana mabunda ebi ke mabunda respectaka personne à part ye Kabila ndeko mabunda bangaka mabunda ali obena compte rendre pas ya colon noir monsieur Kabila et non peuple congolais boti kaniamu niamu nanda kwa Kabila sanga Kabila bili ya te Kabila ali na 27 milliards de dollars. C'est le plus grand foussard de tout le monde. Obi mamanga akalanaka shuna moni Kabila tiki suki mande fola tibilambana lata kave na bande kubanga na okanzende Kabila ali na esprit ya bakadafi ke bato bakoye kufa na bokonzi tango amoni sukuma ya communauté internationale ya dynamique interne ya population bana Congo nyonso tosangana ki seul contre tous ya ki contre mokitani ya Kabila tobi soki Kabila meki kaka ke sadaka bimi presa mokongo Kabila koboma biso Kabila fande ali moto tatali abi makila rosi chimanga ezo peze likonanga makila ya Floribert Sebe ezo ganga likonanga molimo arma tungulu ekiteli lisuba na Congo ndenge bazo monanga nazo ekara mituka misuba zo kaka posa babike Kabila bomanga kaka tote Kabila nous a déjà sacrifié pendant 18 ans et tout moto komi nango et ali pona bana na biso oyo Kabila ninga talisa bango non seulement Kabila réussi mission koluka ko détruire l'homme congolais motazo réfléchir dessous na motote motakomi ko réfléchir na libumu tango motazali ko réfléchir na libumu lobi nini na kolia nini na kolata nini na kotamba na motuka nini mais suki wana te Kabila lingala kisabano ya biso amike ete na mboka o Congo bobo sanake un jour Congo ko bonga bobo sanake un jour Congo ko ma développer bobo sanake un jour Congo toko kozaka na kimia eloko alinga kotisa na mitwa bana na biso yangwana yango moni bana kongomani babenge nani colon noir. Eh bien voilà, Bandeko Balandia, Congo Millennium, merci mille attention, Bopé Sarabiso vraiment, parce que tous rappels à devoir, il y a qu'offrir une meilleure actualité pour Nabozala au courant, il y a Maïtali politique et Zotambisambo, Canabiso République démocratique du Congo, Inès Toumba revient encore aujourd'hui, toujours à la présentation. Je vous signale que je reste zoom derrière cette caméra pour assurer la visibilité. Alors, il y a Mbalao Torosolana de Serge Kindomba, Naïne Toropé, c'est la vraiment actualité, Mingi, il y a politique. Donc, vous retrouvez Bisso dans quelques secondes. Alors, je pense que Tozongi déjà, pendant qu'on proposait Binonde Toba Kito Solalelo, Namon Mboka Serge Kindomba, sur na micro Nabiso déjà, je vous salue. Bonjour, mon Mboka. Bonjour, maman. Santé, zo mon anaki, c'est bon, hein? Santé, Nabiso Goza Malamote. Tango colon noir, mais c'est Kabila Ningi Tika Mboka Hote. Ok, ango. Na tango batato babota kibiso na bakoko ya biso toyebaka kolo aka mondele mais lelo yo bana kongomani nyonso ba comprendre ete monsieur Kabila colon noir. Mais c'est pas lui qui dirige, le chef d'état c'est tango tolobi que monsieur Kabila ali colon noir basangana na lingombo ya bango babengi FCC ndenge nini koko zalobe na volonté ya motomoko Kabila oya koloba yango nde fobotosa. Même soko ke na makomi o bakomi ya mokanda ya Kristo yali na bao bandimela na bao bandimela ka yango te mais ndenge nini monsieur Kabila lingi obena lingomba FCC bato basani bandimela ndenge ni santé na biso ko za malamu tango yo tuni biso santé na ngai yali malamu mama awa wana ngunda ya Kinshasa yeba etetwali na moto moko bali kobenga gouverneur Moyini ya Bakinwa moto alingi bonera bana Kinshasa te na kombo ya Ngobila azui assemblée provinciale achango na libenga na ye abomi eloko babengi contrôle parlementaire abi alinga yo kango sute
na momo na zo bisayo yeba ke contrôle parlementaire na Kinshasa kufi lolengo kimbuta bande ko sala yeba yango ke ngobila ko sala yango koleka pourquoi ngobila ko sala yango koleka tala composition ya gouvernement ya ngobila akozobe ba député provinciaux a komisi bango ba ministre provincial alingi ke contrôle parlementaire ça ni ne kufa potango yo kokoma moto kotika ye na simana wa landio soka linga meka contrôle parlementaire contre le ministre Fulane okobise yo moto atiki on ebonga na alingai yo kokende ko sa contrôle parlementaire contre ale bobo mayango vike ebike ale akina moto na Godin Poi candidat ngobila bimisa na libenga na ndenge nga tshelo boko na kata abimisi yeboye afanda atali composition a bureau assemblée définitif na ko chana Godin Poi ala wana ali moto na ngai tambo baka Godin Poi pasteur Godin Poi pasteur yo so sala na moto zo tambo akana sul na beda shutongo midi poko na kata motuka moto ali musulman yo ali chrétien yo defendaka yesu ko to kwa kana yesu te babeta kama so etali bible te babeta ko be masolo ba ko luka ko te Kinshasa yo ko ndoko bisa biso mama pasteur basala msala te mama ali na ba pasteur ba saka misala bali o ba bundeli ngamba population pourquoi kisiamina na ko ndima etango biso to akine etumba kote bokonja kabila moto wana bande kotelema mongongo ya pesa yango na opposition etumba na ya etumba changement tina moma même maponami akenda candidat na liste makambo opposition ko bisanga moto ayena na kosi bato Godin Poi bande na abe ali moto société civile après ye moko ya bongoli motema aye ko bima na poisa babimisi ake moto afde ya FCC asuki wana te akeipa comme candidat président so ya ngobila lelo yo tango ngobila bomi contrôle parlementaire ya yebi yango te na koya soko kotuna nga makambo etali Kinshasa na mozindo na koyebiso tala ngobila makambo utikoleka misolo ya litawa na Kinshasa po akosa musala azui moto moko wa bolanda ka mikolo lekinde komo meda kankolongo akana Kinshasa le kaka apona ko révéler ke asula ali na misolo efafuta na Kinshasa banyongo mengobila ye alobi pona kini bopeto a kopesa na chaque bourgmestre 17 millions de francs congolais. Pour nani loko babengi assainissement à ville. Na 17 millions de francs congolais en dollars, ça fait 10 000 dollars américains. Mais maman na koye biso ke ngobila pesi 17 millions, ba bourgmestre c'est bazui 15 millions de francs congolais. 2 millions na tous les 24 communes. Moto azui ngo kombo na etengelito. Wali ministre environnement. Ensemble nanane na moto babenga kadoli makambo misole uti wapi ngobila ke ko defa ngo pa asul moto akina nyongo ya Kinshasa a déficit lisusu ville ya Kinshasa misolo 10 000 dollars et ali bambongo bango ba pesa kabalanga nzembo soki ba fandi na rotana lokwa Kabila parenaki bango na mafia na magbuyo nyonso base na Kabila soki ba fandi misolo wana bazu a 10 000 dollars ale le côté monsieur le gouverneur ko s'enquêter entre temps yemoko ngobila ebi kazali na collectif ya ye bazobenga collectif 70 000 dollars ba député provinciaux bazwa ka misolo na ye o bakoko kpeisa ga examen o ngobila ebisi bango moto ko sa contrôle parlementairealité y compris na Godin Poi na kati ale moto alolengo na ko ebisanga ali mosana na nzambe moto alolengo na ko sa makambo we ko za avantage abana Kinshasa yango moni dans l'ensemble bato ba société ngobila ali gouverneur moyinya bakinois nyonso akosala alinga mema déjà Kinshasa na nzela yumbi yeba ke depuis ngobila fandawa aute kobomisa mama moko na matete uta ali gouverneur tango azwaki mokano alobi te esengeli eloko bamande ko buka babiloko bato ba terrasse nyonso balingi te bamona wente na balabala bakenda kozwa mama moko akana babase ya mbiso abanda ya koteka survie na ye mama wana nyokwami huta Kabila kana bokonzi ayebaka ke un jour ndenge tofotaki na 2006 2011 vina ngenga ke changer mais Kabila tika kopesa bango chance te Kabila ebisi bango bibino boyebinga malamu te na ko travailler jamais pona bonheur na bino bana Congo na ko travailler obe pona bonheur na ngai na koma na ba milliards nga na komi nango mama wana ngobila ye huta to akana Kimbuta tigala jamais kotonga ta wenze moko en état gouverneur soki 12 ans soki 13 ans sali ya reine mais ye moko Kimbuta tsombinda kokuna na venir Roi Baudouin po yaki na sima boulevard Church na sima na ye Fleuve asombinda kokuna ndako po somba yango pas moins de 10 millions de dollars entre temps Kimbuta tiki vila Kinshasa banyo
Entre-temps, Kimbuta tiki vila Kinshasa bafulu. Entre-temps, Kimbuta tiki ben paiement. Kimbuta obe yo kana nona ya mama. Tango ngobila ye biso to bisa kabana Kinshasa tolobi oyo ali continuité ya Kimbuta. Et puis à kosala pi koleka Kimbuta bato batia ki biso tembe. Bato ne mosuba leki ba biso to ali animé na jalousie. Biso to ali na haine na lobité. Toali na eni konte ngobila te. Kota la parcours ya ngobila na yumbi. Etali sabiso de déjà ngobila li na mauvaise foi pour na ville à Kinshasa. Yango to moni en réalité pa Kinshasa babini te. Ngobila li moyini ya bakinwa. Mama, akei kuna na matete batone babuki balobi okini bopeto. Bugumeso ya mateto babenga kale tout puissant bosani kombo na ye. Akokwa babase ya mbisi ya mama wana apesi mitunda alobi alebo kunda yango. Bazu bakundi yango. Mama wana banda na pasi na motema tie ekomema mama wana na kunda donc nakoyebisa bana Kinshasa ke yeba yango utango bila na yumbia banda ko beboye bato babanda ko kufa moko liko souci ya pasi ya motema ya décision ya gouverneur lelo yo déjà boye bango uta fandi ne bonga Kinshasa abomisi déjà motomoko bila wana ali ya na godempoye bakei plus loin bakei ko boma contrôle parlementaire na Kinshasa balingi ko kangote babugumesa bazo ya misolo babike mbongo na bango bima 17 millions de francs congolais mais bango bakuwa na maboko ya be 15 millions de francs batuna tengelitu alingite batuna o mosusu le tout puissant yo gite tango bamoni babugumesa babandi ko interpeller bango bale kaka na ba etando ikio babengi radio po ani ba pesa information moto wana ngobila bengi moto na ye toli makambo bi yo okotika bato ba makambo bazo bapwani yo bite bo solo ya mabe nga asali ko bima ubia makanisho nga linga sabala Kinshasa bakoko bimisango doli makambo bengi bango nyonso pona koyebisa bango abi mokolo na komona yo bugumese moko omeki koleka su na radio na Top Congo pona ko ba makambo etali seso mama balo bate pwani bafandi wana pona population mosalo ya bango il faut peuple asani a se retrouver biso to ali asitolobela ka peuple yo somona bango banda bafanda comme babugumese si balekata na débat la télévision ou bien moni buguma akonika plateau na yemoko spécial pour ebike wana ndenge na wana ko bimisa makasi tuna ni bango lokwa ba Jean-Claude Kadima ato mosusu aka na komina Kinshasa sapu kalimasi ne bakate bato bavota ye est-ce que bakabato normal ou bien bosoto ya teli bango pendant reine na ndenga fanda kina kimbuta e bande ko sepelisa bango ou bien ali na nzela nanga mama Kinshasa ali akukufa yango santé na ngai sengele ya la mabe poko tala gouverneur moyini ya bakinois moto aye ko travailler contre bana Kinshasa ngobila tokwe kolinga yango te en tant que ba notable sengeto sani totelema po Kinshasa ali ya biso ngobila ali na mission ya ye tala kuna deja makambo utaya ake kozwa mwasi mo babenga karita bola moto balanga nzembo a imposer na moto a deseka abiyo ali wana posa nini otala ba intero ya ngai atali ete mwasi wana rita bola soki na tike kabo ekosimba te ake kozwa neve na ye propre akomise directeur kuna deseka pona nini ebike neve na ye ako contrôler makambo etali misolo ngobile fazongisa $70,000 wa pesa ka député provincial moko po basa ni ba voter na 29 fois ça calcule ngo ko ça combien de millions de dollars ale batololenge wana yo ko ya ko défendre ngobila yo ko ya ko bisa biso ke godempo ya ko sa musa malamu godempo ya ko sa musa malamu tango baka ke godempo ya ko sa musa malamu boza na courage mo komsubo tune bo loba ne dossier ya Gimatondo kenda nano ayiba dossier ya Gimatondo c'est qui dossier ya kinango bato bane kozela est-ce que Kinshasa ta Kimbuta bomi Kinshasa tango babomi mboka oyo yo ville oyo babomi yango ka bango moko babomi yango na ba Kimbuta babomi yango na ba ministre professeur nyonso y compris na babugumes surtout bango yango réseau fosa nini mapona mo babenge élection ya ba conseil municipal élection municipale fait ça ni esalema po bana Congo basani bana Kinshasa tozo babugumese ya malamu oyo bakosa mosala ayeba ete na alia mosali ya peuple na alite ke patron ya peuple omoni ndenge ngobila komi alobi ndenge na fandi awa na fandi nanga na volonté peuple ya Kinshasa te poso yelo bida tuna bana Kinshasa batika kolinganga ngobila te bango mo bazobenga moyini na fandi apona misolo yanga pona ba député collectif 70,000 yangai o na pesa kikanyaka y compris na godempo yali na kati ya collectif ya ngobila po ali ne loko ta ko sa ngobila Kinshasa ngobila sa raté loko babengaka
décollage. Ok, toko koliki ate. Soki aliki toko ko interpeller ba député provinciaux te. Pona koluka moso boko ko kwaisa ngobila makale kale. On a quoi comme biso ngwana. Tolandi na ba info ndeko Janine Mabunda kuna tomboka ki makasi po ndeko Shader atinda ki 99 personnes ensemble pour voter bazan chômage après ça va misala. Qu'est-ce qu'on peut espérer derrière tout ça? Mama kolanda Mabunda te. Mabunda ali moso babenga ka terroriste ali na mission Kabila PC. Na lobaki yango na kati ya saki o Mabunda tambo akanango moni o juisa côté boye. Yeba ke Mabunda ali na lokasa moko Kabila PC. Lokaso Kabila PC Mabunda ali nini? Koluke loko bakobenga modification à loi électorale. Ok, Kabila atali obi na momo na ali na besoin bato basinyake yoma. Bo babanga kate, bo ba kan esprit o ekoya ya. Atali yango na mwaso wana Mabunda. Ebi ke Mabunda respecta ka personne. A part ye Kabila, neo Mabunda bangaka. Mabunda ali obe na compte rendre pas ya colon noir monsieur Kabila et non peuple congolais. Tango bike Sadara tindi ye alobi na ye jouelanga bato yo engagé 99 personnes. Mais ali lingombo ya bango PPRD lolengo bango ba fonctionner ka lolengi wana. Ye moko Mabunda. Tango mina kwa ki na assemblée ye pa bande ko tinda bato. Ye moko ba recommandation ayaka nango. E bongo soki bato ba kana lingomba na ye ba senge lisalis. Ya ko bimisango na mpoasa. Bo opinion ça n'est qu'enseigner Mabunda ko travailler malamu pour na peuple. Mabunda n'a rien à voir avec intérêt à Congolais maman. Mabunda ali on obe pour na monsieur Kabila colon noir. Azo ça obe o Kabila kotinda ye. Non ça daga l'élite. A coller la malamu et puis tango ko ça bongo. Yeba ngo tango biso toke na mapona miawa. Ba candidat peuple ba ki mibale. To ba gisoki ndeko Félix te ndeko Martin Fayulu. Mais Sadara qui candidat au maman nyon surtout à Congo balakela kay mabe aki na sa malédiction ba maman. Pour nini? Ça finga kabino alobi na bino nini? Abike ba fingi o mama na yo bezongisa mama no. Et pesa ba mama ya Congo kanda ba lobi soki mwa mobalo aleki. Lobaka biso ba mama te to memaka bato 9 mois na libomo. Soki mwa mobalo aleki. Lobaka nzeme o yaya utaka likolo akitana se. Mais soki akika leka na nzana biso mwasi. Sadara bima présent na mboko total. Tokei mapona mi ba bete makale kala kwei bana Kinshasa ba kwei bana Congo ba kwei ici lokwa pa ya kana arrogance na lolendo nyoso ya kotalisa ba imboka ete ali candidat continuité bato balobi paso biso tomoni na Kabila souffrance lolenge ba diplôme na biso Kabila tulisi yango na 18 ans ya Kabila ba entreprise mi balé ya kinango Paris Foot na winner yo ko ko beta tolo oyebisi biso bana Congo ko ali candidat continuité c'est ko lingi biso te. Toboy koya kosa mabe koleka Kabila. Tokei ba sanctionner. Oya akui yango. Basali manigance na bango ya kobimisela Kabila. O babengi assemblée numérique ya konomele bato comme ba député nationaux. Lelo bakei nelo kwana. Bake kobimisa moi swana candidat unique. Nulle part dans le monde de ça maka. Bato bazowele le bongo ya kokamba assemblée nationale. Candidat unique Mabunda aleki na bavo yo yebi mama e bongo soki lelo apesi Sadari Mokongo mabe ali wa bube soka boy ko landa volontaire Sadari ta mosu pe Mabunda pa ali mwasi te ali ko banga lobi soki na ndimi bato ya Sadari lokwa Sadari ye mo kanenzi facile face à ba mama akoy ko bato ne ba ko finga nga isu pamba yango aboyi na alingi ke bato ba ko uta na moto mususu mais bato ya Sadari aboyi et puis makambo wana mama et ali makambo lolenge Kabila bomeli mboka yango bazolinga ba mema biso neloko babengi continuité entre taba na Congo bazo croire neloko babengi changement na rupture ya monsieur Kabila na balie ou na ba système na ye tango bobike Sadara kotinda organisi Sadara kotinda batoni obe ba neve ba cousin ou be bato ya lingomba politique ya kambaka PPRD yo kakate mokolo a présenter tato azali affaibli wana o mosusu o Kabila tinde biso comme premier ministre. Mokolo ya présentaka tata na yebisa kabisoni. Ayebisi tata na kuna siège à PPD. Abi yo ali awa pour surveiller ou bien pour nini? O sale intérêt à PPD. Intérêt à PPD ali nini? Bato na PPD bali na chômage.
kotika bango lolenge wana te kanisa bilenge obiso to sacrifier ya PPRD lokwa elenge moko na zomona ba betaka to mikolo moto ba beret rouge ya kapi petit ya mova fandi wana ne bonga mobu ministre aye kokoma VPM atika ke elenge wana obe na via matolo ya kobenga ka tata wana mova obine kulutu nali a problème misolo akekuna mova dépanner mo eloko tango ko dépanner ya ke asale enjoy a René abia atika ko sojete akomisa lengi wana ministre a sojete akomisa lengi wana ta conseil apese même mosala mais le même lenge mova ko utiliser ye pour lo bana makambo tali beren rouge ali makambo soni ya bosoto yango moni tozo interpeller bilenge to bengi bango na sens ya patriotisme to bengi bango na bolingo mboka boti kania muniamu na ndako wa Kabila sanga Kabila bili ya te Kabila ali na 27 milliards de dollars c'est le plus grand foussard de tout le monde webi mamanga akala na aka shuna moni Kabila tiki suki mande fo ala tibilambana ala takave na bande kubanga na okanzende Kabila ali na esprit ya bakadafi ke bato bakoye kufa na bokonzi tango amoni sukuma ya communauté internationale ya dynamique interne ya population bana Congo nyonso tosangana ki sel contre tous et qui contre mokitani ya Kabila tobi soki Kabila meki kaka ke sadaka bimi presa mokongo Kabila koboma biso Kabila fandi ali moto tatali abi makila rosi chimanga ezo peze likonanga makila ya Floribert Sebe ezo ganga likonanga molimo arma tungulu ekiteli lisuba na Congo ndenge bazo monanga nazo ekana mituka misuba zo kaka posa babike Kabila bomanga kaka aza moto atali alobi tete ba milliards o na kui déjà ndenge na kana bota mbula na mboko oyo lelo na koma milliardaire avec 27 azul olengo ya yebili mikande de Keli o tozo interpeller ndeko Félix Tshisekedi libota wana bapesi biso autorisation to kwa na mikanda na yango koyebisa batoto biso ki moto ali pembe na tango fort akoye ko so mandako ya 2,600,000 c'est que tango fort ali milliardaire yango mona defia ka biso ya biso que j'ai investi 10 millions de dollars américains na ve club moto atikala ko enquêter ali te ti lelo ali normal ya li likambo biba na Congo foko sosola o to sengi na interpellation de Félix Tshisekedi to boyi un jour de ko fayilo azwa raison na malobana ye alobana ebisa kabino nini basimbisa ke loko ko simbisa ali na moto akoye ko sanctionner te ali na moto akoye ko kote na boloko te ko parrainer loko babenge impunité te mabeza la mabe malamu sanini ezala malamu surtout pour na bonheur ya Congo surtout pour na bonheur ya ba Congolais o yazali ko souffrir Congolais moyenne o azangi lipa oya zange sika kolala oya zangi nyonso bango na bakongolo esengeli kosani mokonza mboka alipo na bango kokota na pièce te yeloko babengi kuita champagne ya bokonzi ndenge Kabila bosanaka kayaka na babota mbula tango akomi milliardaire abina lili suna besoin peuple congolais te mais lelo ye wana ba congolais nyonso ba yebise ke Kabila yeba yango to alibasi na yote soko aliko lota na bato ya yo balobino ke 2023 kozonga yeba kokoboma biso lisusu parce que Tumbo to aliko bunda mama et ali liso etumba pona bisote Kabila nous a déjà sacrifié pendant 18 ans et Tumbo to komi nango et ali pona bana na biso oyo Kabila ninga talisa bango non seulement Kabila réussi mission ya koluka ko détruire l'homme congolais moto azo réfléchir lisu na moto te moto akomi ko réfléchir na libumu tango moto azali ko réfléchir na libumu elobi nini na kolia nini na kolata nini na kotamba na motuka nini mais suki wana te Kabila lingala kisabano ya biso ya mike ete na mboka o Congo bobo sanake un jour Congo ko bonga bobo sanake un jour Congo ko koma développer bobo sanake un jour Congo toko ko zaka na kimia eloko alinga kotisa na mitwa bana na biso yangwana yango moni bana Kongomani babenge na ni colon noir aye un esprit ya koluka ko coloniser Congo entre ta bosali ke ba donner politique c'est ça nini échanger moto mosusu moto komi ko engager république comme on Félix Tshisekedi ye wana biso to interpeller ko landela impunité surtout colonel Alipos ya moto babengi tango fort les tout puissants. En tout cas, de Serge Kindumba comprendre, peine à sentir vraiment que tension est moins l'écolo pour nous l'accès aussi. Aux gens vraiment pour nous kasi tout ce qui est déjà chuté. Makanisinayo par rapport il y a tendance ou alors position exacte il y a des combattre le kwebo. Il est azan a tendance naie à l'objet je suis autonome oui mais derrière lui on retrouve Joseph Kabila. Oh il y a que jouer peut-être Maline Moroboué avec Ndeko Bahati
Ou alors, départ à Bat, il est sincère auprès de Ndeko Fati parce qu'il a tendu sa main vers Cap, vers Cache. Qu'est-ce qu'on peut attendre après mouvement Wana, tout qui cause la nine, selon yo? Ongana gogo bisona mayonga na yebi concernant Ndeko Bat na tikali gogo eta lobi ke aye vers Ndeko Félix Tshisekedi. Na yoka ke alobi tumbo ya ye. Na yoka ke tumbo ya ye alobi lokwa kuna colon noir. Kabila moniete ya ali Lumumba telemelie Kabila bengani. Abengani ko bengana. Abengani ko bengana. Mabeo ya a constater ki. Mama, yokane bisolo komoko. To ali na itumbo babengi politique. Kabila ali président ya parti politique ko babengi PPRD. Ali na même titre na Ndeko Bat Lukobo ali président ya FDC. Yo ndenge nino ali le sous-président to ali président PPRD. Okoya olongwe na makambo etali PPRD. Oyo imposer biso makambo babengi FDC. Et ali leso yo il faut ko attirer yango. Bandeko bakosa kabiso lokwa Jean-Marie Kassambo Kabila ali modèle pour la démocratie. Moto ali modèle pour la démocratie. To ali biso nyonso tout bakambi ya mangomba politique. Yo kozwa décision akosani ya kobengana ngai. Pona nini pona boyi swa oya yo. Swa oya yo sali ya Tambwe Mwamba. Et ali swa contre peuple congolais. Et ali swa contre Ndeko Félix Tshisekedi. Et ali swa contre changement. Batu lukwa balobi tete. Na kondimate Alexis Tambwe Mwamba. Pourquoi? Le lot ali na besoin ya Sénat. Moto akoya na motu ya Sénat. Kabila fandi na makanisho ya ya mabe akanango po na mboka tali alobi te. Na lingaka na lekisa loi moko ya mabe na 2015. Kengo wa donda banga ka pression à population. Asakani na obitete. Loi électoral wane ko sanini. To bloquer yango. Kuna na assemblée de sakanini ele kaka déjà. Kabila ntake moto afandi a comprendre alobi te. Na Tambwe Mwamba. Na Bahati Lukwebo nani ali na valeur ube akokoza na makanisa changement et ali Bahati mais Tambwe Mwamba ali moto ali na besoin parti politique te ye moko Kabila tune liboso bato alingomba FCC abike moto nyonso aka kofunda yo alobi yo Tambwe Mwamba kana parti politique te yoka ya no ya Tambwe Mwamba abisa Kabila lobi mon parti politique et ali yo monsieur le président Kabila olia lobata parti politique nanga ali Congo ya lobite parti politique nanga ali monsieur Kabila nyonso na kosale koza oben avantage ya monsieur Kabila et non avantage ya peuple congolais yango moni Kabila comprendre lobike mabunda déjà ali na dossier na pesaki mabunda yebi mission na tindele na assemblée nationale lokwa mabunda yebi mission esengeli fo nazwa moto na mabunda bali au moins ndenge moko moto na mabunda bali na même logique ya koluka kosa bana Congo mabe ya koluka ko faciliter eloko nga na yo ngana sala eloko ngo ali nini Kabila ebi ke déjà kui misolo ya kui ebi kali na faciliter a kokorombo ba député ebi kali na faciliter a kokosa bango yo olingi obongate olingi okoma millionnaire te Congo ali liziba talanga na aka na botambula mais lelo nga na komi milliardaire nini esengeli yo sala. Il faut qu'on modifie le électoral. Qu'on modifie en Gondengeni. Tolingi bopume la peuple congolais. Doit ya koluka ko voter moto ko kamba bango comme président de la République. Na lingé comme na niveau assemblée nationale. Et si ko ngana ko zwa misolo, on a kopesa bato. Et si ko na ko manipuler déjà seni. Pona nini ba pesa kanga ensemble. Pona ni bokonde tika lobe na ngambo yanga. Yango moni motema likundu akabile bandi face à Bahati Lukwebo yangwana. A combat na lobite Bahati ali moto mais lelo Bahati a komi na besoin loko babengi reptile lelo Bahati a komi na likanise loko babengi changement a combat ndete soki no bina tika lobe na volonté ya colon noir monsieur Kabila rupture au peuple congolais zo lingobe changement ko zo yango te Bahati a sosole te faut ko sunga Ndeko Félix Tshisekedi parce que yeba yango avato kene maponami Kabila na nzela ya mapinga na ye mapinga te parce que yeba ngo armée za divisé et ali na armée bali ko soutenir changement bali et ali na armée oyo ya Kabila lokwa ba général na ye batango fort ba général Mondos ba général John Numbi ba général Olenga bato wana même Didier Tumba ali di nombre bali bato tozo senga Félix Tshisekedi da neutraliser bango soko tiki bato wana yeba ka vato kene maponami bato wana bazwa kama ndoki nyonso ba bomba mandoki oki yango babotola basoda mandoki sous ordre moto apesaka bango mitindo ko récupérer mandoki wana alite lelo mandoko etikana mapingeza baaka donc lelo yo soki Kabila na bato ya yeba général na baliki basala puchingawa babotola Ndeko Félix Tshisekedi bokonzi
Yeba bakosango pani mapinga na mandoki te. Bato baebe sika mandoki wana ya ligne ya li batango fort. Bajo numbi bango bato baebi na ye moko Kabila. Yango moni afandi atali alobi te. Lokwa deja na resi kuna nga na mabunda. Oye sengeli kosa nini? Il faut nazwa na cha Tambwe Mwamba. Parce que Tambwe Mwamba n'a rien à voir avec makambo etali Congo. Na arrogance ya finga même bino ba journaliste. Na arrogance Tambwe Mwamba finga même ba député. Na arrogance Tambwe Mwamba finga même ba magistrat. Ali moto yo monite ye moko ye. Jour à présentation à programme na ye. Et donc a besoin sengini. Na suka na ye à reconnaître qu'ali moto na lolendo. À reconnaître que na ye tokwe kolika na loko babengi changement te. À reconnaître gali na injure facile à ko finga bato. Tambwe Mwamba sengini abiba na Congo bolimbisa ngai. Mais pardon eba na Congo babiba kolimbisa ete. Po ba comprendre ete ali moko ya bato Kabila batami na kati na ye. Tambwe Mwamba ali masque o soko pandi yango ya li lokwa Kabila moto diriger Sénat. Soko fongoli ye oko comprendre beke makanisha mabe ya Kabila ezali na kata tata wana. Et puis yeba yango Tambwe Mwamba atikala jamais ko travailler pour na bonheur ya ba Congolais mama. Moto apanza avion na Kindu apesi mitindo alobi bobo mabato wana na lingina bongo la Kindu eko mama belo nga ko sa bilango ya ngai bomani bato wana moto alolenge wana ye moko avoué yango na bilili eleki alobi ete bato baeba Alexis Tambwe Mwamba malamu te boko ebanga malamu tango na kokoma na moto ya Sénat. Donc à reconnaître que passé na euta mesana kozala mesele bon côté atikala jamais ko travailler pour na bonheur ba Congolais tango akokoma na senes que moto lokwa Tambwe Mwamba akoye ko travailler pour na bonheur ba Congolais. Non, c'est faux. Yango moni encore une fois tu interpeller ba sénateur nyos pour na kokisa Kabila soni koninga kobima na nzungu ma famille o Kabila chebino na kati na ebike mingi baaki ana bakanga ki Kabila na kisi mais lelo yo bondoka Kabila ekangi bango bondoka yango nini kombo nango aliko sa Congo mabe yango moni imposer bango Tambwe Mwamba. C'est le moment où tozo interpeller bango kobima na kati noki moto moko na kana limemia na ye ne tumba na ye atako aka na ye moto alibumubanda kala Jean-Lucien Busa na moto mosuba benga Kadeni Kambai tongo midi pokwa azo le kaka TV surtout Jean-Lucien Busa moto nazo interpeller Kabila ko kiso soni soko ebi mais Kabila bien te Kabila ko kiso soni bazo tinda ko balobi ke leka kuna télévision longola bati lukwebo lobabo na suka bazo asugoni ba koko mission ministre yo ebi Kabila lolenga fonctionner kate tuna Vital Kamerhe na dialogue kan church makambo Kabila saka endenga lelisa kai ayeba ka gazozo bonga koma ministre yambo asutuka Kabila sai soit Sami Badibanga soko ebi makambo Kabila fonctionner kate ali makasi ne loko babengi promesse ali makasi ne loko babengi assurance mais promesse à Kabila nyo surtout atikala jamais ko réaliser yango. C'est le moment où tu interpeller même bato apalo bobandi na Kabila ou affaiblir bino boye na composition ya bureau ya Assemblée nationale bureau définitif Kabila roule bino akosi palo abike non na bureau na bino pe bato ya bino bakozala ake kuna ke kosa so mabunda boyi bango aye na composition ya bureau ya Sénat akosi bango abike non moto ya bino pa koza kuna na composition ya bureau bakende kuna moto Kabila ka moto abimi bato na bango aboyi palo aye azo assurer bango alobite na kopesa bino be bonga ya ba ministre bokoso yango tozo interpeller bango na boninga mboka tobengi bango face ya conscience na bango batu luko bwali moto asaki na Kabila azo assumer passer na bien sûr. Ok yango mama toko kuwanga na te mais lelo to ali ne tumba changement to kombo ndete Tambwe Mwamba ali ne tumba changement te moto akoye ko mema mo changement moto akoye ko zana mo makanis yali tambat et non Tambwe Mwamba Tambwe akosa lobe o yali volonté ya Kabila soki Kabila lobi ne loba Tambwe Mwamba koba mais bati déjà Kabila ebi ke moto déjà tonga chaka candidat akana sa malédiction ba mama Sadari ya boya kai. Ok yango aboya kai alobi tete to ali quand même bana gardienité oh yo Kabila tu faut toto saka volonté no atelemela ka volonté mais c'est Kabila mais lelo pas telemele lisusu ali moto to sengi une opinion encourager pour no ki bato musube bazo baba ali moto bien sûr doit assumer ngo ali moto ali na mabene mais biso moto nyonso wa ko comprendre que mabe to ali nango lelo na Congo kombo mabe wana mais c'est Kabila
soki moto azui courage ya kokabwana na virus oto bengi Kabila yeba ke moto ne faut kosani il faut ko soutenir il faut ko encourager parce que je pense que pour Nalelo vraiment bana mboka toko kabona awa police solo na biso de ko Serge Kindomba et zosuki la awa pour Nalelo mais toko reprendre hier plus prochainement pour nous fournir bien encore les actualités sur Nemso solo na Congo Millennium surtout l'émission Oyo Polele toujours avec Inès Tomba. Je remercie Batonio Suba soutenir la émission Oyo bo lembate botina biso ba mituna na bino bana mboka bazali bakoyanola na bino lini poleka na émission bosala ka ndenge ezalaka vous nous appelez numéro est affiché. Alors je pense que pour Nalelo Tosuki awa merci na Jerez Zuma pour na Bilili Oyo Inès Tomba vous remercie aussi le grand initiateur monsieur Ricky Dibens vous remercie aussi. Alors pour Nalelo on vous dit au revoir, on se retrouve prochainement.